Congo qui gagne. Tout le monde a libala là. Ser Nabiso Moka artiste Popine Momoti. Tout le monde a parlé à la Charge les journées à hier, tout ce pays là. Et ça bien ma casse. Nabiso mo appelé tout les live fort. Danger bani tout les live fort. D'aller moi ça lelo. Abé kaka donc on est ensemble. Bonsoir famille Libota, bonsoir à tous. On espère que vous allez bien. Bande retour à famille Libota, Bisso, ma communicateur, il y a Béla Production, tout ça bien. Béla Production, ils a bien. Bellevue candidat patron dans la boutique de l'écriture, pour se porter très bien. Les autres, ils sont à Bino, pour passer Bino message au Action au Béla Production, et ça à chaque année, la zone ça orphelin qui est là. Année Oyo, ils allaient année très spéciale. Béla Production, la fondation naie, bazoni moi c'est ma moqué pour la boutique et la yo, les voix famille Libota, opportunité à quoi arracher bénédiction, n'a pas nzambe. Boye bien on peut que sous l'orphelin, ils allaient une manière à quoi arracher bénédiction et pas nzambe. Alors cette fois-ci charge à opération zone orphelin qui laisse les ânes à tout il y a famille Libota. Pour ça la yango il y biso na bino parce que ba orphelin wana nzamba tia bango na mokili ba charge anga na yo. Il y a Bisso, Nayo, na maman Bellevue et rentrée scolaire il y a 2024-2025 et allé le 2 septembre. Et Bisso à partir il y a le 24 août, le 10 septembre date au Bisso pour la boutique et l'orphelin mon papier, bif peut permettre à pour à quelle si tous autres contributions, toutes les participations à tout la famille pour les canaux TikTok, Nayo, Facebook, Nayo, YouTube, Nayo, Instagram, Nayo, les grands pas la biso pour passer message on a bêté la voisin, bêté la moninga, bêté la camarade du solo. Tu as 2 semaines pour nous permettre de faire mon corps à Zonga qui est là, n'est-ce pas Si, donc c'est pourquoi nous allons profiter. Famille Libota, Bamondir Bachou, Mondir Balov, Batanichou, Batanichou, Ayam Sissi, Demer Coaching, Bawin, toujours nous sommes que là, si ça sera une bonne chose, ça sera une bénédiction et on dit gloire à Dieu. Voilà. Moi, au moins, je veux, pour ça, l'appel de la communauté congolaise, Nyonso, et à la famille Libota, aux à la famille Libota T. Ceci vous concerne. Ah oui. Kosunga, orphelin, et ça, donc, on a des Nzambe. Voilà. Et puis, vous savez quoi? Nzambe, Azara, les Sengo, elle montre à Pesaka, orphelin, surtout les Sengo. Pour causer la tête que non, je dois avoir des millions ou des milliards pour participer à l'action. Même le $1 que vous avez là, c'est pour sauver une vie d'un orphelin, placement pour le gars qui est là. C'est-à-dire que quand vous contribuez à l'action, voilà. Opération Zonissa orphelin qui est là, maintenant, désormais, il a déjà lancé. Tout soutenir l'orphelin, il a une manière de soutenir au pays. Et ma parent va qui là, on a gagné les orphelins. Le père et les mères. Non, vous soutenir Bisso c'est tout soutenir au bas dans la base de la c'est ça quelque chose de bon. Merci beaucoup. Tout déjà, on va la possibilité de retirer de la Bisso $1, $2, $3. Cela dépend de votre possibilité. J'ai dit bien $1, $2, $10, $20, $100. L'essentiel les arts, sont mis orphelins qui est là. Voilà. Famille Libota, Bisso doit concentrer quand on a un sérieux. Côté les cambo orphelins, quand on va côté les cambo Amen. Bisso va parents ya ba orphelin to sangue ça va force na Bisso ata to zanga ngo ya mukio to kuzana ngo to pesa pour te permettre qu'orphelin azala na avenir azala na vie pas comme mutu na kati ya société ndenge maman Bellevue a commis lelo ndenge ba orphelin mususu to ba ko ba nini il va Bisso ba orphelin au fait to voilà. Alors on a aussi na ba contribution na bino bo mi to na bo sa ndenge ni na ba chaîne na Bisso bo mona ba numéro na Bisso ya téléphone na vidéo au pe ba numéro ya téléphone ezali bo contacter Bisso bo bengi Bisso soki ça orphelin qui est là si et oza déjà na bakaye oza déjà na sac oza déjà na uniforme oza déjà na basket nyonso na bazoka chignon wana na bonbon wana biscuit mais pona oyo oza na oza libanda ya mboka
olingo tinda partir à Kinshasa en cash tant que ça la bacha bon mon en boyebi te biso ko bo mama te to rozwa yango bo sali ba transfert yango par tap sans pe ba lolengo boyebi ndenge botinda ba contribution na ba numéro ezali wana to hésiter te ya ko yamba yango so pe bo sali tap sans bo sali ka code promo demeure pour permettre biso traçabilité za la bien na ba numéro nyonso ezali na ba réseau nyonso RTL Vodacom Orange et au permettre biso franchement tout pour ressourcer orphelin ou basé dans les besoins. Zongisa orphelin qui est là si à 2024 dans la charge de Yonanga, n'est-ce pas, famille Bouta, la charge de Bissou. Donc rendez-vous le 10 septembre pour l'enquête. Ça veut dire que quand aussi la nana Bissou nyonso avant le 10 septembre, n'est-ce pas? Si. La série rentrée scolaire les a. Le 2. Merci beaucoup pour la participation à Bino parce que tu dis que vous ça la repenza balola apambo la Bino pour continuer pour soutenir Bella en production surtout pour soutenir vous quand il a routine de l'écriture dans la prière pour action à boy oyo nous au ça la communauté na ba fan na ils ont vraiment à bientôt famille. Bye bye. Très bientôt. Vous êtes sur Top Media TV. Docteur a pasteur Jama kokolinga moto bokono koleka mona na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi buye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier ne na bokisa mbinzo pona yokima be mingi na kombo na ye obomu bokoleza bolingo destin ya motema ene baguna ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy l'éternel Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porte koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo ba million atika Patrick Mbinzo Voilà, toujours continue toujours et tout le monde y met réseau ça Moussala et tout le monde un peu poser quelques questions pour tout yeba évolution et Moussala n'engezo kende pour na événement il y a notre artiste Popine. Bonjour maître. Ah bonjour. Vous avez un micro? Bonjour papa. Maître, on peut expliquer bien vous ça Moussala kende. Bon, en tout cas, on est déjà dans le bon. Donc, Tozo, ça là, juste c'est finissage. Voilà. Et puis, te respecter thème Nabango. Thème Nabango, c'est qui doré noir. Donc, on a to salipé na thème Nabango au Bango Baponaki. Voilà. Donc, on est déjà dans le bon. On est déjà dans les bons maîtres. Est-ce que vous expliquez Bissou espace A combien de personnes? Bon, espace Nabiso est contenant 450 personnes. Je peux aussi mise en place comme il faut. En tout cas, 450 personnes et Kokaka. Voilà. Et pour ça, tant Moussala, est-ce que ils ont comment? Bon, d'abord, est-ce que ceux qui marié à petit thème moroboué et puis te respecter en haut ils ont déjà c'est mon abisso parce que je suis marié à petit thème et que bon commis pendant un thème voilà ils ont capé na moi échec mouké côté décoration moi échec côté décoration voilà et message généraux coupé ça na abisso Popine au Azabongo mukolo événement. Bon, d'abord Nako pesaye merci na confiance à Pessi Bisso parce que bah espace est belé et puis animi ko confier Bisso tâche wana ya ko rendre événement na ependa comme événement de rêve parce que à ça la ngomba mi balete à ça la ngomba la moko pour bon donc et puis à confier Bisso tâche wana en tout cas merci na et puis Totombelier, Libala Malamu, parcours Malamu, na vie conjugale na bango. Voilà. Merci beaucoup maître. Merci. D'ici déjà, je crois 11 h déjà, une disposition sur les arabes. Ouais, c'est bon. En tout cas, déjà 11 h toi aussi ça déjà. Parce que Tozo ça la juste finissage. On a passé nous ici juste pour na ko bongisaka nyon sur les Malamu. OK. Merci beaucoup maître. Merci. Merci. Mobali Patrick
Binzo Mbanga. Ata docteur a pasteur Jama kokolinga moto bokono koleka. Mona na ye moko. Na mona na ngate. Ibungo bolingo. Nazwi na pasi boye. Na bwakisa Patrick pona nini. Nazwi na mbeba moko te na bolingo ye. Soki pona maloba bato quartier. Nena bwakisa mbinzo pona yokima be mingi na kombo na ye. Lokolo eza bolingo. Deste ya motema. Ene baguna nga ya love. Nalemba ete. Ingénieur Chims, Denis Mbolela, Paulin Kaouli. Ben Willy l'Éternel, Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokola kase loko motema linaka mingi. Moi bien buki porta koti na ndako ibane nyonso kasi atika papa na bana. Azoba mbongo ba million. Atika Patrick Mbinzo ye. Ya Louinsa. Exilé d'amour. Sponsor à l'envers. Copinité. Chérie, pousse ta langue vers ma bouche. L'école qui taille. Avant que je tourne ma hanche 6 fois. Oh mon sentira bolingo balatisanga. Putain na maîtrisa motema minga mobali ya boye. Constant Simba, Emedo Sambi, Joe Kuluma, Almedo. Yo mokolo baki na sala bolingo no liboke na kasala pourquoi toli olandani na mesa. Où est-il mon amour papa Solange Solia. Wapi yo mon bébé papa Landry na Sousa. Londel Binzo, Flavie Panda, Eric Ngidi. Exilé d'amour. Christian Mila, Peter Patrick pousse ta langue vers ma bouche. Pamela Lukusa, avant que je tourne en 6 fois. Oh mon sentira bolingo balatisanga. Putana maîtrisa motema minga mobali ya boye. Karisho Mukanda, Pito Mavungu. Amour à la longue, soukani netikra. C'est amour d'après-midi, la dame saison de nuit. Na son écran, la batra quartier. Joseline Malamatondo. Bientôt le kilo. Bonjour Ndeko. Bonjour. On peut se combo na yo puis ah tout ça. Ah bon, combo na ngai Stéphane. Biembela. Ah tout ça précisément dans 7e rue résidentielle, espace Géméreto City, référence qu'il marchait. On peut se impressionnant pour le mariage à l'élo. Bon, l'impression c'est que Bisso a tout ça, il y a salle, terrasse, voilà, tout consort. La minute où il y a tout ça, le mariage, il y a un espace pour plus ou moins 450 personnes. Dans 4 espaces, on m'a dit tout ça là, malembe, tito comme on a niveau. Puis ça, la minute tout ça civil n'a continué le même jour. Voilà. Donc, la minute tout ça la mise en place, tout classé, tout consort. Voilà. Et puis, surtout ici pour le podium, on a tout ça déjà mis en place à la civil. Ah ouais, je crois que tout ça a continué à pourquoi. Ok. Et c'est en ligne, nous allons entendre ça. Bah, ça c'est pourquoi pourtant on a début on a mis tout au moment où on a la forme était. Maintenant aussi les sango au monde est si forme et on est pas ça que c'est au moment où on a été dans celle là mon peu mutu paye à se peine le ko na bendi batum susu. Voilà. Donc c'est on a ngeza bon na sala pour o akozala wana. OK. A bendi la biso batum susu. OK. Ok, merci beaucoup Ndeko Tosepeli pour ça on a une interview. Merci beaucoup. Ça, merci frère. Binga Mobali Patrick Binzo Mbanga. Ata docteur a pasteur Jama kokolinga moto bokono koleka. Mona na ye moko. Na mona na ngate. Ibungo bolingo. Nazwi na pasi boye. Na bwakisa Patrick pona nini.
nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki mpona maloba bato quartier. Bon week-end, bon week-end, bon week-end. Bonjour à tous, bon week-end. Le mariage à grand star Nabiso. C'est un épisode moi play tous les live moi danger bani tous les live fort. D'aller ma pizza lelo. Ma kaka donc on est ensemble toujours. Toujours na sima sœur Nabiso kaka. Dans lelo sœur Nabiso moi star bani. Lelo pina sœur Nabiso yeyu. Maman na couple. Couple Hervé. Couple Hervé Toko. Meilleur couple. Samedi tombé. Toujours Congo qui gagne. Le Congo qui gagne. Sœur Nabiso Moka artiste Popine Momoti. Charge les journées à hier, tout ce fait là. Et ça bien ma casse. Bon week-end. Soyez les bienvenus dans Je me retrouve City. On est ensemble avec mariage à Sœur Nabiso Moko ya Star, Popine Momoti. On est ensemble. Donc, à souhaiter la bienvenue à Bamasa Nanganyo Soji Kamen. Béni, Dani. Docteur pasteur Jama Kokolinga moto bokono koleka. Mwana na ye moko. Na mona na ngate ibungo bolingo nazwi na pasi boye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier ne na bokisa mbinzo pona yoki mabe mingi na kombo na ye okoleza bolingo deste ya motema ene baguna ngai ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Moulela, Pone Kaouli. Ben Willy les Gabonais, Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka selo komotemeli na kamingi moibi abuki porta koti na ndako ibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo ba million atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constant Simba Emedo Sambi Joe Kuluma Almedo yo makolo baki na sala bolingo no liboke na kasala pourquoi toliola nani mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Sousa Blondel Binzo Flavie Panda Eric Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne en 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Mavungu amala loga sukali netikra saison de nuit na sumi kramena batra quartier Joseline Mbala Matondo Kabuya Nikoso bientôt le kilo Febe Nikoso Na succès os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnaka nga na table toli ensemble petit bien à mangeant le soir amemelaka nga surprise molanga ya champagne wikitisanga motema nazwa makanisi ya mabe te okokomi obunga boye lokola pioda mbinzo
nakanga motema ne prochaine obima kaka ye Kaluchi Konde Nadine Ndombasi kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord na bengi ona lokumu kweza tina respect kibo mwasi boubute Patrick Toyoka malamu pena nana anta Olivier Ngona eme Ngona papicha makendele bapesa concert Carlos Kalonji Kabo Muluba Mato Koyamu Roi des Bandales Toujours Tumba, Joël Chibambi Jenny Toussé Leslie Banda Pacheli Katalai Carlos Bibele Campion Kofi Senga Seda Zavoie Francine Petit Wamabi de la Dogana Tubingoy Lovis Kapuka Jaidan Junior Jess Binzomba Papi Vantoto Papi Président Tony Azevedo Nakotika Mbinzote Nakokongwana na Eli Peka Peka Lokola Blanchard Londolais Nadi Mbongo Topimwa Nawidi la de Nazareth Parmis Moulifa Chirac et Kalongo Alpha Makese Yannick Mouchoua Osiki Tenge Ça c'est dit Joseline Mbala Matondo bientôt le kilo Febe Likoso Nassissé os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnakanga na table toli ensemble petit bien à mangeant le soir abemelakanga suffisa molanga ya champagne Aurélie ekitisanga motema nazwa makanisi ya mabete okokomi obunga lokola bioda mbinzo nakanga motema ne prochaine obima kaka ye Kaluchi Konde Nadine Ndombasi kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord na bengi ona lokumu kweza tina respect kibo mwasi boubute Patrick Toyoka malamu pena nana anta Olivier Ngona eme Ngona papicha makendele bapesa concert Carlos Kalonji Kabo Muluba Mato Koyamu Roi des Bandales Toujours Tumba, Joël Chibambi Jenny Toussé Leslie Banda Pacheli Katalai Carlos Bibele Campion Kofi Senga Seda Zavoie Francine Petit Wamabi de la Dogana Tubingoy Lovis Kapuka Jaidan Junior. Bonjour Ndeko. Ouais, bonjour Ndeko. Le monde est au Sala. Quoi, c'est une impression on vous a. Il pense on les a ni au Sala. Ouais. Oh, ils ont copé là. Ouais. Ils ont copé là. Tobanda au Makala. Voilà. Tobanda au Makala. Maintenant, au niveau intérieur. Là, tu as la capitale, tu te retrouves que non, il faut tout développer pour moi, mon Kégar. On dit tout développer, tout ça, pour moi, formation à Miké avant tout le monde a un espace où tout ça. Alors, tout ça, un espace, je me retrouve ici. Bon, donc, mon colonel a Azam, tout le monde, donc, pour te belé au Ibi. Maman Mimi Kumbu. Voilà. Na PC Mbote. Là c'est ça. Où il y a espace naé. Naé naza travailleur naé. Donc tout ça possiblement est-ce que oui mon mariage. Bon. Mon mariage naé bien été mais na moni. Moni déjà. Ouais, na moni naé bien été mais
Les Londais n'ont pas eu. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Parce que les Londais, les sermons, les gars, on a gâté l'espace. Voilà. Ok, d'accord. Et tout ça, bon, mariage, il y a artiste Nabiso Mboka. Et tout ça, on a constaté qu'il y a des éléments. Docteur pasteur Jama Kokolinga moto bokono koleka mwana na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi boye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier ne na bokisa mbinzo pona yoki mabe mingi na kombo na ye obomu bokoleza bolingo deste ya motema ene baguna nga ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy les Gabonais Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elinaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azwa bambongo bamillion atika Patrick Mbinzo ye ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constantima Emedo Sambi Joe Kuluma Almedo yo mokolo baki nasala bolingo no liboke na kasala pokotoli olatani na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Sousa Blondel Binzo Flavie Panda Eric Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Mavungu amouala loga musukani netikra après-midi matin ma saison de nuit na somme cramé batra quartier Joseline Mbala Matondo bientôt le kilo Febe Nikoso na succès os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnaka nga na table toli ensemble petit bien mangeant le soir amemelaka nga service molanga ya champagne wekitisanga motema nazwa makanisi ya mabe te okokomi obunga boyelokola pioda mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye Kaluchi Konde Nadi na Ndombasi Isae kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord na bemi ona lokumu kweza tina respect kibo mwasi boubute Patrick toyoka na malamu pena nana anta Olivier Ngonda eme Ngonda papicha makendele bapesa concert Carlos Kalonji Kabo Muluba Mato koye ya mulu sukani netikra Roi des Bandales toujours Tumba Joël Chibam Jenny Toussé Leslie Banda Pacheli Katalai Carlos Bibele Campion Kofi Senga Seda Zabwa Francine Petit Wamami de la Dogana Tubingoy Loris Kapuka Jaidan Junior Jess Binzomba Papi Vantoto Papi
jamais kokolinga moto bokono koleka mwana na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi boye nabwakisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier ne nabwakisa mbinzo pona yoki mabe mingi na kombo na ye lokola eza bolingo deste ya motema ene baguna ngai ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy les Gabonais Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constant Simba Emedo Sambi Joe Kuluma Almedo yo mokolo baki nasala bolingo no liboke na kasala pokotoli olandani na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Suzanne Blondel Binzo Flavie Panda Eric Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne en 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Mavungu amala yoga sukali netikra après-midi matin na saison de nuit na sonné cramé batra quartier Joseline Mbala Matondo Nabuya Nikoso bientôt le kilo Febe Nikoso Nassissé os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnaka nga na table. Bonjour papa. Oui, bonjour papa. Pourquoi expliquer l'histoire à tout ça? Bon, attends, là je me retrouve ici, chez maman Mimi Koumbo. Voilà. Ouais, c'est encore la 7e rue, sauf que ta moto est sécurité, à qui tu vois la qui marche. Comme ça, voilà, que ça va venir Venise. Si au Kitiboué, maman va chez maman Mimi Koumbo. Ok. Et c'est on nous allons on est ça va. Et là, c'est mon responsable avec un souka en haut. Là, ça à l'aise. Vous à l'aise. Ok. Voilà, merci beaucoup. C'est bon. Docteur pasteur Jama kokolinga moto bokono koleka mwana na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi boye nabwakisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier ne nabwakisa mbinzo pona yoki mabe mingi na kombo na ye lokola eza bolingo deste ya motema ene baguna ngai ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy les Gabonais Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche
l'école Kitani. Avant que je tourne ma hanche 6 fois. Au mona sentira bolingo balatisanga. Putana maîtrisa motema minga mobali aboye. Constant Simba, Emedo Sambi, Joe Kuluma, Almedo. Yo mokolo baki na sala bolingo no liboke na kasala. Pourquoi toli olatani na mesa. Oueti mon amour, papa Solange Solia. Wapi yo mon bébé, papa Landry na Sousa. Blondel Binzo, Flavie Panda, Eric Ngidi. Exilé d'amour, Christian Mila, directeur de Rafi Yo, Patrick Pousse pétalangue vers ma bouche. Pamela Lukusa, Avant que je tourne en 6 fois.